Congo ya Sika Souka na Masolo avec votre humble serviteur Maurice Premier, le Diego Cao de la presse congolaise. Na kwei ba maître Yozanani yo. Yoza maître du Kofili Bende le lobokomona Masolo Masolo avec Maurice Premier, le boss ya Congo ya Sika Eratakate. Derrière la caméra, on voit les grands réalisateurs à Manzambi. Police de la presse donc police de la presse congolaise donc je on a pas dans le alors on signer le contrat avec Congo et Sika parce que c'est le Sika on a net on a tous les deux côtés on a alors merci chers internautes de 3 fois W Congo ya Sika. Vraiment votre humble serviteur Maurice Premier, le Diego Cao de la presse congolaise en direct na Katia Paris pour couvrir ba événement minene boyeba ke tozalaka awa na Katia Paris, tozana ba jeunesse na France awa le naïvement ko installer bureau. Alors, yangwana na nina présenté bureau ndeni ekotambola mais avant que na bureau nazali vraiment honoré yakoyamba maître Cobra oya kende sango aza simple maître wana très simple comme yé aza partenaire na biso Congo ya Sika pona misala otoko sala yango mafoboye baye po botuna o asintwana sunani Congo ya Sika suni yango foboye baye aza nani asala kanini et puis pourquoi akozana kati ya Congo ya Sika pona ba contact na biso et puis pona discipline tolobi ke Zoro Mabiala Maurice Premier police de la presse congolaise. Donc baza ebele donc d'ici après le 25 ba journaliste nyonso bako sangana ba venanga adi londole bakozala Dani Latinami akozala Kristalova la patrona bango nyonso boka na sango bakozala Grace Mbizi Noli tokokuta na wana toujours poto sola comment tokotia vraiment ordre na kati ya musala oyo. Alors bazaka kozela ngai na ya alors na lokola peine zo installer bureau moi j'habite Scandinavie la Norvège prix Nobel de la paix donc yangwana to yaka kotiaka kimia ko partager bolingo to leki motote to zabata ko kabola ce qui yo lekinga merci nzamba sunga o matali boso biso tozo yaka malembe po ndenge nzamba zo pesa biso pe ndenge biso sala musala na biso. Alors pour honorer cette place alors qui nous a reçu là nous voulons vraiment remercier le responsable de cette place maître Machuda Facebook Sisodor Kata Suki po oyebana. Merci beaucoup. Na kat na loboko nanga à droite, c'est lui là qu'on appelle maître Cobra, simple monsieur. Makas na kat nzoto, mutu eza kosala, tozuye partenariat parce que Congo ya Sika lingi vraiment discipline wana, ako travailler na biso mais boyeba aza nani. Bonsoir maître. Ouais, bonsoir. Hein. Bonsoir Congo ya Sika, Chana Makasi. Yabana Congo quoi. Vraiment avec Manzambi et Ratakate, ne vous toujours Ratakate, Awatoza entouré Facebook, ne toujours salon Facebook d'or et directement je m'en vais vous présenter conseiller stratégique y a maître pour nous le bakaza encadré azana ba manager azana conseiller stratégique c'est-à-dire que tango lingi okende liboso faut d'abord sérieux yomoko ozala encadré ozala visionnaire. Tant que tout ça qui est depuis Afrique du Sud, combat des cases. Donc, au côté qu'on a clôturé, bima total yo. Donc, on est vraiment discipline. Mais les oyo, azo continuer domaine, on a na sens moussous éducation, na sens moussous partenariat. Yo sportif, faut lier la moussala na yo. Mais qu'on lier la moussala na ondenge nini, faut l'anda toujours Congo ya Sika. Alors, tu dois découvrir chargé naïe à stratégie, Eric Kimpoto, donc conseiller stratégique. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Congo ya Sika. Ah, vraiment. La sepeli comme on a pembeni ya Maître Cobra, sentiment de l'année. En tout cas, on tient déjà à vous remercier de venir ici nous voir à Paris, donc notamment à Château-Rouge, donc au salon Facebook chez Maître Machuda, humble toujours. Vraiment, ça fait plaisir de donner des conseils, je veux dire humblement puisque c'est mon travail, des conseils stratégiques donc à Maître Cobra, qui une personne qui est très humble, malgré, on dit souvent, la force de la nature ébranle pas forcément les feuilles mortes, hein, elle comprendra qui pourra. Donc on est heureux d'accueillir à Paris donc Congo ya Sika, qui arrive de très loin. Merci beaucoup à conseil stratégique. Vraiment, on a zongeli Maître Nabiso, Maître Cobra. Mingi baebio, mingi pe musu baebio te pour Congo et vraiment diaspora za munene partout dans le monde entier. Vraiment 2 minutes ou une seule minute pour nous présenter Yomoko Ozanani. Merci beaucoup Congo ya Sika. Maître Cobra aza congolais. Maître Cobra bandi judo. Judo nanga liboso ko bambana na bani na Geda. A Maître Jagger baza ba ebi. Après comme naturellement on a limité. Après Maître Saddam Pepe Saddam eko aye pour faire na bandal aye na motel Fiki pour to tombo la motel to sali judo na motel Fiki na école à motel Fiki Maître Pepe Saddam ayebi to zana ba Tyson na ba Maître Pichu Zulu to zana bango. Après bon comme il faut toujours tant aux sportifs aux la polyvalent na kena lemba et pas Maître Magema na bundi ba komba kuna ba masa nanga ya samouraï ya premier samouraï ba makoma ba masa ba OK sango ba bino il faut bunda na biso premier komba nanga na bunda na masa nanga Cobra o ba Koba Matete. Bon mes condoléances parce que ma c'est ça kenda les a pour na combo da ba combat amical na samouraï. Les amis combat moi trop chaud na ba combat tout na bunda ba combat ya di Congo na mettre sous les banani mettre sous les bon on a tout temps à passer ba ebi na bunda mettre sous na bunda na mettre si je trompe pas na bunda na Scorpion il y a Barumbu na bunda na mettre Koba na bunda susuna Madera Maître Madera na bunda presque va kombe belé quoi mais combat nanga oyo makanga na vie za combat ya ngana na Edi parce que ça va combat amical comme monete ya compétition munene zai suka pona combo mais malheureusement massa tokendaki bon tokenda nil bon na ndenga bien tokenda nil ti massa yo dae en tout cas vraiment pour na bana matete tout na toujours na souci à massa nanga quoi. Bon Maître Cobra je suis simple. Après on a dans la longue na ki na Afrique du Sud nde zalaraka après na obanda ba combat ya cage na 2010 à part vient ngai toujours na lobango na mission tout à part vient nga Maître Mugish à part yé parce que ça ancien quoi na ba jeune izangai après tout ça na ba to banda ki na ba masane ba kamotina ba nani mais mutal bosa bunda ba komba wana ya cage na Afrique du Sud ezangai na bunda ba presse ba si komba ba masa ba ebi eza o kosate Tozo tia ba extrait parce que loba trop ça la rien to loba na ba preuve borota l'action. Est-ce que Manzambi to kota l'action wana ya maître parce que to kosate hein. Retour au plateau. Ouais. Ba massa ba ebi. Après wana nde salara kana epoto. Tape na epoto. Nde mboko ezali. Nakutana ba massa net ba massa ba maître Rimando. Nakutana bango ba massa ba maître Bazebele, ba maître Jagger, ba maître ba CD ba na ba tutu wana. Tukutani bon.
à part wana na s'entraîner côté ba congolais parce que naza congolais maître Claude a bengangai 1000 fois. Ouais, benganga mais sona ya raté ça te que no pona banga mutu. Na banga mutu te. Mais moi ko ça moi distance na ndenge nga passer congolais de to ki na ba massa ba maître ne ba lobby congolais au moni randori eza eloko moko eza et pas mundele pour ba beto mouvement pour oyeba na faible no ya sport il faut quoi. C'est normal. Mais biso ba congolais na ça na club na biso comme soki pour ba beto mouvement soko kwei après komi marambe belé tout et ça ne ngwana te. Yango na judoka ceinture noire compétiteur. Et ça ko inventé te mais à part wana na kuma na ba nakati parce que c'est le mot très important dans Ibale. Maître baboko ko ya Calais. Donc faut expliquer quoi ya nini mettre à Calais. Et deuxième chose tout dans le but d'ailleurs aux alliés mettre premier dan mais compétiteur différence faut penser biso compétiteur na mettre avant na yé azaka mettre kanga na avant na palais na qui mettre na yé na mettre compétiteur différence c'est ça. Bon mettre compétiteur à mettre au bunda ba compétition net ba mettre Jagger ba mettre ba bunda ba compétition depuis ba Congo obiso za na sima la bango ba mettre Manix wana ma vie ngapi petit à mettre Machuda na non même mettre Machuda salon te mais mettre Machuda vient nga vraiment ouais so ba baraté mettre ça à mon émission pi petit naie au mettre tambusanga na bazona kin partout ouais mais na mona ba sisa ba mettre wana yango salanga ke non na toujours plaisir en tout cas na moi na limité mais na kolitro na ba matonge partout quoi na buni à part ba komma ya compétition na buna ba komma ya ba nzela na mombele na yolo na kauka et qui les a là qui wana ba massa baza au son okosa ba les émission et qui au temps académie na maître Toro ngam na buna ba Californie ba elanga soki 10 personnes mais ba mona ba action na kiona na buna na zone na Kasavubu na répétition sur academia ba misie bazali ba mona que non ba lité ba elanga na kiona na bundisu na kingasani na conseil ya academia na bunina ba lité momi balé mais omoni esprit zali. Esprit Ezali Nakatio Malobate, Esprit Ezali, là je profite à saluer celui qu'on appelle Blaise Alingi, café noir de la Norvège, Motema, il y a la mignonne. Alors je vais toujours continuer cette émission avec vous, Bozolanda. Eza Masolo va mettre non seulement pour notre bêta, mais pour la discipline, tout ce qui est partenariat Congo Yassika, comme to komi police de la presse congolaise, Zoro Mabiala, Napesio Mbote, Dani Latinami, Batunyo Soya Presse, au Bozona Katia Paris, au Bozona Katia Belgique, vous voyez que votre humble serviteur Maurice Prémé le patron est là, toujours simple patron serviteur à Baninga, vraiment je suis là. Alors tout ça l'émission au point relaxa, partenariat au sein de sportif, partenariat au sein de la discipline de quota avant fin de l'année, tout ça na réunion d'option sur la presse congolaise pour na vraiment que sceller discipline des on a quatre masolo oyo, ya on a juste ba mettre, bon moni ba mettre il y a sérieux, ba mettre il y a solo. Keba Okwei. Vraiment, je continue à insister derrière la caméra, Maître Manzambi, Teti Ali quitté. Donc, tout ce qui est acteur Nabiso, vraiment, moi, explication. Pourquoi Bisso, sportif congolais, tout ça qui évolue, tout ça toujours na ghetto. Tout ça, mon baninga, bazokota, ba compétition, ba français. Tout ça, mon comment bozo kokota te? Pourquoi vous n'entrez pas? Est-ce que bozo banga ou bien bozo n'accepte bien bozo manquer connaissance? Parce que nous avons mona qui n'a pas na TV5, na moni mettre ko bazo beta. Na vani pe na moni que mettre tel azo beta. Et puis ça a fierté totale la bidon dans la télévision, il y a ba mindele. Pourquoi bino bozo sala yango te, bozo ka na ghetto? Ouais, bon. Question n'est pas très bien. En tout cas, vraiment, ce qui n'est yolobi que non, tout ça qu'on côté tout ça développé dans le sport. On les a moins le couta parce que au monde na ba Suède beaucoup zali, au monde a champion Makambu Papi. Ouais. Azana IFC, azo bunda za reconnu partout. Et ça ka moni sport tolo banen beaucoup à la 10.
okozala mpe mosusu bon mais na moko kaka moto akobima kaka eza vie eza neti musique bamisie baza ebele omonaka de musicien mpe baosala succès omona mais mpona basportif vraiment emo eza soni mpona biso parce que mutu mosusu aza ne maître te abeti ebende avimbi owa maître cobra ouais akomi komenase batu omoi batu bamenasaka batu wana bambumbulu neti vie nanga maître mugisha bambumbulu poso mutu oza no mbumbulu tokobunda na nzela tobeta bano sportif omona bamaître oyo bazosala mpe carrière na bango oyo bazorespecte omoi neti na bapoto awa omoni biso toye tokoloba vérité toye tobotami ala te po obima ngai tana ye na selma ba rugby na beti na rugby deuxième division na bapesi nga neti na koma neti ba entraîneur ya bana éducateur mais moni mboka o photo ba vérité tango ya fosa mama papier mambutu soki net mama les ate moni na France awa po bimeza mo problème osomona yango wana moge no mo zongi saka biso moi sima mukie après bon ezaka ka elon to ba bifo kaka patience na temps ogo sala msusu net nga ba pesi nga éducateur nde oza wana il faut futa nda il faut sala boy talaraka po mundele po abano peso mbongo efa mona ke non volonté bo signer ba contrat marambutu même ça sota zo mekayo tanga zo mekayo il faut appeler patience mo batuminga za msusu patience nezanga biso ba congolais patience ne logo moko po ngane na taboye na bina jeune toujours na sport na ngai fona ke ne musika ata pasi ata nini ba monaka na kosala ma na zongi mabubu na kimi mbangu na kema na zoluka basa na zokene nini soke na Paris a weza ko eventete na basale belé ya free fight ni tout na zawana na bila ba masa na tanet nini po nini na lingi sport na ngai po na yebike non un jour nzamba osunga na zo politeur bien mamutu esalima bien na obima ouais vraiment merci Congo Sikango déjà hier. Vraiment, besoin la Scandinavie, nous sommes en partenariat à Paris, na Belgique, na Londres, na Canada, là je profite à saluer assistant principal Nangai 007 Pato Mombo, l'homme de Finlande, l'homme de Scandinavie. Voici Maître Yeo à respecter rendez-vous contre ces Salemaki Moussa les Ozonga. Vraiment là c'est nous qui n'a pas la mutumoko boité te dire donc masolo ko songa parce que Yev marotia ordre na katia masolo oyo. Alors tobosani un peu notre conseil stratégique, un mot pour notre sportif maître. Mais en tout cas, je dirais plutôt par rapport à l'ensemble, va mettre Nyostu. Parce que nous, citoyens, nous, tout homme, avons besoin de tous ces maîtres que vous avez pu voir, qui font notre fierté. Ils font notre fierté, pourquoi? Parce que tout à l'heure, maître Morazalobawana, que nous en avons besoin de la pembe nabiso. C'est très très important. Même biso déjà dans le cadre à faire, pour nous toujours battre sécurité. Battre sécurité, aux hommes moroté boyé, aux hommes à Otalara, pour la vie nayo, il faut jouer à mettre. Parce que avant, on va mettre wana. Okendena nous ko sala neti babé en casting oye bananu maître yo comme on a bohémé sur qui a biso ba keno abeta rabatu na ba boîte de nuit ou bien voilà donc au moni donc ça l'a bien été mais en tout cas tous entouré na ba maître moko baza pena humble tous ont besoin pena pour na Congo ya lobby parce que sur moni ba on tout baza ba carrière minene mais netoloba qui tout à l'heure ça qui vraiment une bonne chose en demandant mais pourquoi ils évoluent pas. Ils ont évolué mais simplement est-ce qu'il y a le cadre d'évolution. Alors on a stratégie dans un peu ça. Non, c'est là ceux qui lobby à Congo à lobby, bah salbiso bah gymnase autobi que bah gymnase yo, bah mettre diaspora bah zone rabat échanger, na bah mettre autobi par rapport à expérience na bango. Te nazo lobate encadré parce que au moins biso à congolais sur lobby que bah zone à encadré, bah mettre un am sousou, bah on amené à mabé. Mais to bah que bah zone rabat ça la union pour biso Congo to kende liboso. Auto loba plus na sens wana parce que ba idée ezali biso tout ça na biso ba faire to ça biso ba moi gymnase moro boete bi ke ro mais ma biso ba mbongo mais ba mettre il faut bazala wana parce que ba jeune et belé parce que oyebi ke makamona ya ba d'abord santé sport
santé d'abord. Et ça santé et puis et ça puis éducation. Parce que la plupart bazalawana, la plupart bamela raté. Vite que mutu soka zo melaza mabe, mais la plupart bazana donc na hygiène moko impeccable. Mais on le met jamais en avant, to souligner rango pété. Alors, jeune wani nyonso à Congo, donc a besoin d'évolution. Les gens ont besoin de mettre nyonso tout le monde. Les athées que on mettre to yoka na makambo boy makambo changer. Toi en 2015, to kota en 2016, to ça a besoin na bango. Donc to tika kimute mama B, to faire avancer bango. Biso peut fungola bango banzela parce que na ebi na 4 millions na biso ba faire. To ça na ba moyen, trop ça la paix, moi ba gymnase. Kuna na nini mec qui monte ma belle qui trop. Bon on fungola bango banzela pardon. Okay. Merci Wanazaki conseiller stratégique toujours mon ami personnel. Solo laka. Vraiment je suis là toujours comme à la émission na biso mais toujours ba utilité na biso et puis toujours remercier toujours responsable à la place au maître Machuda Facebook Ciseaux d'or peut-être et cause la référence na biso na kota ba Château Rouge parce que avant des avements place ba congolais ba lika mingi et que son ngozo appelle biso pour ba contact bien aux gens a besoin d'un mariage aux gens anniversaire to comme na salle de fête to tika ba adresse nyo surtout donc Ivry-sur-Seine to na salle de fête na munene kabambi 3 salles au to signé déjà contrat na ba to ya salle de fête wana to boya kolo ba faut que non malembe to signé contrat bon aux gens a besoin en fait to ya kuna meto bi que manzamba ko sala wana toujours à l'embeseke po to so ba kilia makasi à l'embeseke alors vraiment to so comme na suka émission et tout ça vraiment qu'on dédié service traiteur na biso peut signer contrat to ko soit lobby mama na ngai nzongo arata nzongo mama na longo na lunette pour na tala bien ya lié saka a sepeli saka pe bon moi miss oyo moi miss elemba arata nzongo alié saka pe a sepeli saka donc aza service traiteur contrat sur na Congo asika tout ça complet tout ça comme na salle de fête to comme na salon parce que faut OK na fête faut se coiffer to comme les sous na service traiteur de son tout ça ma solo to ngi série to ba na monoroté faut papier musu c'est sili papier musu so sali maboko mona yango alors maison Facebook ils ont ça fait contrat ne bureau na bis bureauté parce que tout ça l'ascenseur ils ont lié de contact parce que ko ça na musika otiki karawa obengi ba bisa ki manzamba bazaki pembeni mettre ko bazawana abengi bureau technique baé mais tout ça na bureau quelque part un peu plus loin 20 minutes à Château Rouge où on a des places ba matériel maramtu ezali alors vraiment merci tous comme na soukate ba mettre bazali ba koloba wana mettre etala mettre na nzoto te metala mettre na esprit a kolobela biso wana to soukisa na ye vraiment un mot pour toi-même, bon salutation et puis un mot pour Congo Yasika comme contact personne na katia mboka oyo. Contact personne na biso na katia niveau oyo ezali Maître Cobra mais un mot pour toi-même et puis moi ba mbote c'est la kitokos. Bon, local bosso na sepena na Congo Yasika en tout cas vraiment et salingai esengo na pasi na sens ni que non uti na musika uti musika mboka ba papier bedi mais oeti ko lukanga na mboka oyo poto sineno contrat pona zala net contact personne ya Congo ya sika na mboka o na France na Paris soki bonbo so information ou quoi suboza na posa na biso to pesa toujours ba numéro ko bima banini. Deuxième chose c'est que non en tout cas vraiment na ozongela pour na sportif en tout cas toye bailo to sala sport na diaspora eza mambasoni Nathalie moi histoire mukie na Afrique d'ici Nathalie histoire ya ba sportif ya Afrique d'ici na ya Europe na moge Europe eza mboka moge fallait biso ne tout exemple mais biso to sa mambasoni parce que elope bano bo mabiso mingi ça to kosate da mamba ba musicien musique de boma qui peut mamba sport ya Congo mais le loi musique ezate to raté sango mettre mo ba bundu abeti boté ba mettre bazo buna na bangana ba mettre moro boye na ebité na qualifier bino sondeni mutalangwe obundisi obetie c'est pas bien hein
toluka moyen compétition ebele ya judo tout okutana champion Barabas, okutana maître William, okutana na bon bazebele quoi, hein. En tout cas vraiment to lingelo tozo sala tout ça ma confiance à sport na biso. Après bon deuxième chose, troisième so bon besoin de contact na biso et pas mettre Chuda awa, hein, ancien quoi, et pas mettre Chuda tout ça toujours na salon Facebook, oza salon na biso ya ba congolais boye belé mukete na bosa te vient na ngai moto na nzambe moto na nkolo pasteur Francis Lola. Ouais, d'abord ça a été l'homme de Dieu, pasteur Denis Lessi. Na pesi pe mbote mingi na bandisco ba mbote. Bon, vous avez belé en tout cas vraiment. Vous avez belé en tout cas vraiment bolimbisa ngai mais na ozamwa 2 ou 3. Il y a liboso na longole coach. Ouais, na respecter grand maître vient en dingwe. Ouais, ou un ancien vieux vient en machine de guerre. En tout cas vraiment sans oublier na bosanité va mettre vos bela en tout cas vraiment volimbisa ngai na golo bandengeni vraiment en tout cas bon écrit nanga toujours Zulu toujours quoi. Bon to bosanité use trésor use to bosanité Barabas, to bosanité John Dixon combattant ouais to bosanité ouais, maître Mado, Eric, to bosanité na bosanité Esther Rodriguez, na bosanité maître Chiba, na bosanité Vienanga Yann Fumu, Senanga Judith Kiganga, na bosanité Bosé Belé en tout cas vraiment à maître Tyson, na bosanité na Afrique du Sud vraiment waliza batunanga ya liboso respect na maître Tchenche, na bosanité maître Volcan, na bosanité maître Kramotina en tout cas félicitations bon na bosanité maître Mugishi, na bosanité maître Soulé, na bosanité maître Rémi na Canada. En tout cas vraiment bosé bela en tout cas vraiment bolimbisa ngai na pesi mbote mingi na ba massa tout quoi ouais à Paris wesh toujours 92 ouais merci ce qui t'ont bien dit microté c'est-à-dire que ton comme à lobby parce que maître Cobra Azan a ma connaissance vraiment ébélé. Vraiment, je te dis merci pour soutenir notre maître. Vraiment, ma stratégie à côté nae. Et puis, Congo Yassika, en partenariat avec Tolobara, toujours prix Nobel de paix, Bango Bazala rappel na cadre sportif, pour na Kimia. Alors, pour na Kimia Wana, et ça la Kamalam, Pessamo Bambote, pour te clôturer parce que Bazo, c'est la biseau moins rapidement. Donc, on a Pessambote d'abord, na Bapeti Nanga, donc, Rerens Bambi, Azakuna na côté. À Boma donc na bakizavwete na kopesa mbote na petit Cédric na yo moro ebi na benga yo Ingo na kopesa mbote na ma Jocelyne oyo moro ebi ya kitoko wana na kopesa mbote donc na Congo Mobimba donc ba petit na nganyons tout ya Bumbu ba petit na nganyons tout donc ya côté ya Selembao na pesi bino mbote makasi na kopesa mbote na bat nanga donc oh ba famille même propre la famille Mpania donc bazana Lyon donc Rodrigue, Valdo, donc Sira, Kelvin, maman Nabiso, maman Leki, et puis ma mère propre, maman Bernadette. Donc en tout cas, merci Congo Yassika. Et puis merci la grand prêtre à Otiu Kita à Châteauroux. Et puis un grand remerciement à Maître Machuda encore une fois pour le salon Facebook, donc Ciseaux d'or, toujours. Merci. Ok. Salon Facebook quel était les salon vraiment salon bolite vraiment aux mon aspect respiration ezali climatiseur télévision ezali vraiment vraiment tokomi nasuka maître trop joyeux nasuka pona koyamba maître Cobra pona contrat autosali beaucoup na ba papier autojongo vraiment lisusu na salon na biso Facebook toroya pona ba papier donc contact na biso na centre ville Yerusala awa et puis biso to bureau na biso brotale yango to ngato lo babo mona ba image parce que ba kosaka vidéo télévision za radio té moi ce qui vous parle Maurice Premier votre humble serviteur le boss humble serviteur des autres parce que ba lo ba rapport comme mutumne il faut servir baninga comme mutumne
il faut aider. Alors le monde parlera de toi parce que quand tu fais des biens, le bien reste le bien. Alors merci pour avoir accepté de travailler avec nous. Merci maître. Merci Patou Mombo, Moussala Nawe Kokisami. Merci conseiller stratégique. Masolo Nabiso et continuer. Makamwane ko salema, eza secret. Tolobaka na vidéo, faut toko sabatu te tolak saba vidéo. Merci vraiment, on va se revoir. À très bientôt. Alors merci maître plateau Oeza riche, plateau riche. Na sabino que humble serviteur Nabino azoyamba maître Moussousou. On est à deuxième, troisième numéro, on va retirer pour 5 minutes parce que Zaki Pressa Kende. Alors grâce, il y a vraiment Manzambi, Oya Tobenga été Tetidi Randi Maramutute, les réalisateurs Nabiso Alelo. Là vraiment, je reçois maître Nabiso qui va se présenter rapidement. Alors, comme le Leza Masolo, maître journée, maître, comment on appelle ça? Le Leza le 21, Nakatia Paris. Tout le maître Maurice Premier vous respecte. Donc, ma maître a valeur, ma maître de beauté discipline. Alors, tous respectez vraiment. Alors, bonsoir, maître. Bonsoir. Vraiment, maître. Na moni vraiment musala zo les musala moko kitoko ba ke maître face la munene soki ndenge nini mais yo oza na taille na normal mais donc Masolo na aussi tamboli partout. Osana ni maître. Na présenté comme nanga maître Eric Mando. Bato benga mingi na komba les jeunes maîtres. Nazo komba vi na mo maître Dadi Bakoyi na PCP mbote na musika. Ba vi ba sala ba kombo liboso na biso. Donc vi ma pesa ma kombo na e. Donc Eric Mando les jeunes maîtres yonga nazo. OK. Les jeunes maîtres osana domaine Naza judoka. Osa judoka, pona nini vraiment au CP au sala judo tout ça. Na CP na sport na parce que papa lek nanga ataki sportif ceinture noire 4e dan na judo. Azonga mwana mukie to kine entraînement type le pe na koma pe bolelo. Est-ce que ozo évoluer na Katia France? Na évoluer na club na msoto nango judo ATT na Ajikov to sangana kawana donc mercredi, vendredi na dimanche na samedi to sala kawana. Relation sportive et les candidats entre bino sportif. Très bien. OK. Très bien. Ozana momo kwa koloba pona ba maître o bazobeta badinga. C'est mais oya bunda na balabala de sportif te un bon sportif a bunda na balabala te yango to fingisa ba judoka. Oyoka o maître intel bo abetaki moto mona su moto ngazana pe maître te. O le gabo bino ba maître mo beta bat men. Eza moi pas si to le bel makambo po to le déjà trop to le mambo ko le bel les cambo donc un bon sportif abunda na balabala te un bon sportif abunda na ring na bakomba ne ba masa nga Kamango nenga bundaka pagi Sibor champion d'Afrique baza ebelema o babunda na bash mais ate kobeta batu libanda mona mutuma melema sanga gauche droite akoi donc wana makambo na tolinga. Alors moi ba mbote ça la moi bien et puis un mot pour Congo ya sika poto clôturer poto bandaki kala vraiment tous ko zela yo yé pour quelques minutes un mot pour Congo ya sika. Na CP na Congo ya sika vraiment na sentir vraiment donc site makasi ma ya Gaillard. Donc non c'est tous les sportifs congolais au bazan en France maître Dadi Bigis na bosani oté Masananga Albert Akele donc champion Kamango donc maître Pagui donc maître Sibor champion d'Afrique. Donc on entend va Masananga Zalana Bangoma Pembe nanga donc maître Machudo salon Facebook. Donc na bosanité Venezuela les grands combattants au makanga masoloma na Paris awa donc non salir pe moi nanga Keren Nkanka donc moi mutema nanga donc voilà quoi. Un mot pour Congo Yassika et Maurice Premier. Na sentivement Congo vraiment donc site à Gaillard vraiment maître Cobra vraiment na sentiment massima masolo vraiment donc na CP de Makas na bosani champion Loma hein les grands lutteurs maître Maurice Loma après voilà quoi. Donc na CP le Makasi donc faut comprendre que ça chaud ma bon pour la mettre merci à toi merci vraiment merci beaucoup to clôturer wana au moins que autorisé je ne sais pas si tu nous